à vous les rapporter. Il faut que je prends des décisions et je ne recule pas. Ah, tu as écouté ta mère. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Et réponse nayo ezali oui, c'est terminé. Nous devons mettre fin à tout désordre. Je n'aime pas les embrouilles dans ma famille. Confirmez que vous êtes d'accord pour la démarche. Je dirais quoi, peut-être qu'ils ont envie d'en rater. Quel avis? Je sais pas, maman, je sais pas, sur l'urbanisme. Beaucoup ils ont envie d'en rater, on s'en est. Yams. Eh. Yams. Et ça pour l'intérêt, mon fils. Pourquoi vous salanga boy? Tout cela qui nous bien, on va pas poser d'accord. Mais la présence de papa na au ballon le malouba. On ne peut pas s'engager devant papa na. Dis, toi tu veux blaguer? Hein? Dis, na tchao na boloko parce que yo au moins moi na yo. Na tchao na boloko. Pas bête au film boloko, au moins moi na yo. Dis, qu'est-ce que c'est? Keba. Keba. Malembe, ngombe malembe. Yams. Mon fils, tu es assez grand. Hein? Il faut être responsable. Qu'on vivre derrière bien papa, ce n'est pas bien pour toi. Et papa a décidé aucun n'a voyage. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez peut-être à comprendre, maman. Mais évitez vous ce qu'ils aiment peut-être avec le langage n'a pas placé. Mais évitez sur la placé le langage n'est. Il y a un papa tant que vous n'avez pas connu la vie, ça connaît la vie l'un ou l'autre, ça fait. Vous m'avez choisi ça. Toi, nous te parlons de l'amour. Hein? Moi, je vais faire voyager mon fils pour l'Europe et je dois demander les... Elle est enceinte. Oui. Hein? Oui. Je ne pourrais rien, papa. Hey. Dis, yo, pesi moi, batterie kundu. Dis, pesi zemi. Dis, moi, non, il y a yote. Zemi, moi, il y a yote. J'amène ces garçons, tu la famille, il y a moi, c'est naïe. Na kangisi papa na ye, na kangisi maman na ye, na kangisi ba de nyonso. Comment moi na pas moi? Dis, a vu c'est encore? C'est na famille nini. Papa na ye, maman na ye nani. Kem somi yebi tena mboka osozana. Au perdre ma valeur na ye pour na consenter fille pour pas na titre. Dis ezali complot. Eh complot ya tata na ye, na maman na ye ba lui, moi na moi si zoazemi. Vraiment. Ils vont me sentir. Awawa. Ils vont me sentir. Fille na mona na kaza illettré. Attends, tata mon français, oyo, ayebi ko prononcer mo bien té. Mais ce que les amis. Yo que la spécialisation na poto, au sein médecine na poto. Yo, kolinga moi na un argument. Di ba intelligent. Osobo ya poto pona fille wana troublé, les gens qui ndoki to ni na ngonza. Une chance. Zambela. Na koma ko tika minduki. Yam so très. Dena dodio na mbonzu. Yo. Naza vraiment dessus. Mwana nyama. Au décevoir biso vraiment Yams. Mais on m'a tout quitté. Au moins, il faut voyager. On peut voyager. On peut voyager comme ça, la fille, on a un exemple. Le corps de la qui n'a pas quoi, qu'on fait un d'accord. D'accord. Yo, Zaliban. Avant, d'accord. Dis, d'accord. Dis, non, mais t'as pas comment général pour un d'accord. D'accord, moi, hein? Chérie, c'est bon. Yo, Zemina, yo, baboti, yo, ne wangana kate, ne wet, oh, moi, n'angate. Oh, ça, moi, n'angate. Koboto, malo, et l'ongina, on a dit, ma kate, la bota. Ngai. Ngombi. Moi, la coco, yo. Moi, la coco, yo. Moi, la coco, yo. Yam so salandi ne mutu akoko ya papa aboti. Mutu wana yam c'est ça yote. Ya nga papa la e o ya mbunzu na dikosh. Jamais gouf.
loto ye najua loto tokɔtaki jamba ntango tokɔti jamba Zamba? toloni mpondu mpo mekufa ebotaka na mpondu ti na songo sika na ke bilanga namoni penza kuna na jamba kuna na mboka tango tozalaka na ya Felicien Yoko namoni penza kuna na bongandanga na tumoli mekufu na jwi mpo na kuma yango na benda na kumi mekufu tala mekufu ya minene mosusu ezalaki monene mpenza boye molai ntango na jwi yango boye nyonso kusu ejobima kusu nakangi aw namoni mbala moko nakomi na ebale ndoto oyo nakokende epai ya pasere gile mafwa na makielo mpo nayebisa ye ai nakobenga ye na foni ye aza kuna na poto ti na liloto tokomaka mosika ya jomona lokola mboka mosusu njoko zawa bene na kisasa kende na ngai namba Ngena kwa na mki. Hata mwasi na ngai. naboita na yebi ya Napita mwana. bongo ngai na bongi yango gasa tanga na miso bebala ngai likambo oyo ozala nanga Mwasi na mwana mwasi. ai yo jo bandaka be likambo moko naboita na yebi mpo ezala ya lelo te Nini kuzokita ba kote kasi tela vitu zana nkai. Ne pita mwasi me. nini oyo komi total okubi Te. bongo sikani kende na ngai mbala moko na liloba kojwa ngai ta okende na ngai lokola zuwera alinga abeta bale mpe ajo okendaka lokola akasusula ajo okende boye mpo ate abi mpe ajongi balongi apesi moto yo loba na ngai likambo mbala moko aza na bampongi na ngai Mwasi o deja emo no mona si ba period na ngai te. ajo mona to bongo ya gasa wana okopisa ngai nkanda mongo mpo na jo yoka nkanda ejo banda ngai awa gegegegege mpe mati mpe ya kofulumu awa amoni te yo olalaki na moto nazo tuna yo na hotel to mpe na ndako to mpe na tinere to mpe na bisika bokendaka bobengaka yango geto wana moko na kiti mosusu ajo binaka obe malinga mpo bino bokoma na kiti makasi kiti oyo plastique oyo basala yango kasi bino bokomisa yango mbeto na te hotel yango eza na bicheko te mpo moko wana na ndako na mili namonaki bicheko hotel ya malonga bofutaka mbongo boni mokolo yango ya suka Navanda libanda kuna kiti bonso bakoti kuna. wana ntango jojilo oyebi te bajo okende kosasa ya Na yebana ati anga kangi tike pa kamarani na munkamba mo. bana mibani na likambo ya kokosaka moto te pa ngai balingaka baviole ngai ntango nazalaka mwana moke kasi nazalaka dire mwana mobali wana azalaka mécanicien akumba ngai place moko na motuka mpo moninga na ngai wana azalaka mokolo na ngai ya mbula misato ya yeba mibali kasi ngai nayebaka nano mibali te tokei boye tokende lodazi tokei lodazi akumbi ngai esika moko njoka ndenge bakomaka hotel mwana yeba eza te tokei namoni babe mbeto na kiti moko wana ba hotel ya mwese tovandi wana ngai mpe natima koda ngai boye nayoka masolo kasi natima kona ngai boye natuni motango valisi te ote motango bilamba te bongo ndaka yango be boye nazomona na lutu te nkopo te ye avandi na mbeto amoni te moyasimba ngai ajo otiaka be boye alongoli senge yo ya kofanda ngai nabi te na mbeto ya bato na kofanda te ajo otiaka boye atoki atika be na senge kasi ajo kokosimba ngai te nabwaki miso na mopanzi namoni te finetre moko ezalaki wana te soki ameki obe kosimba ngai nagangi nkimo boyaka ye moto akangi ngai ajo okoka te te atuni ngai ndenge naza na yo jo yoka mposa ngai nayobi na jo yoka mposa nini mposa ya mibali ngai nayebi mibali nini yo mobali
yo déjà bakata ya ngai na bite bakata ngai te toki wana boye te alinga simba ngai ona pisa yo bidungi nalobi na boyi na ngai motanga azalaka lipasi na boyi na ngai ya timba na boyi na ngai mbala moko afungola be monoka ndako tokende oza pete sika yo odiraka be bokende motango na mpo yo akendaki odiri mpenza mpo oyoki bien okoti ntango omonaki mpe toboyaki te sika motango nani yo obeya msi wana muta likambo sika yo na ye boboyana te tamasi na boye na wana ezi na bitamo ezanga te na tigama yo jotingama obeya msi wana na moko namonaki ye awa namonaki ye liboso nzoto mike sika namoni ye nsima evimbi lokola mosi mona mobala jo tambolaka na position ye teko yango yo olandaka ye mpo aza mwa makolo bankare boyebi ta kobina maninga bien mpo na yo kate mibale oyo bazalaka lokola bazuele babinaka maninga bien yango yo olandaki yango yo oyoka nzoto na ye ndenge nini kitaka gasa tala ngai na miso gasa yo tala ngai olingo otia ngai wapi yo olingo otia ngai wapi otui te mimpo nani soko nazalaki na mbango nde na longoli yo jemi wana sika ngai na yo tokosuka wapi nzambe kasi oza mabe mona mabe nzambe oza mona mabe ngai nazobombaka yo mona na ngai tezala kuti mpo tokende obesika wana bokutanaka na ye obeno te olingi ngai pauvre akufa atikela ngai nde likambo pauvre atikela ngai likambo sala mpamba boye komona te bamete simokabe ya babali te mbuta mawidi viki vita mabali te nakoki kobetela yo na kopa maoka juyo mpetale sikoti ngai kalinga ba chance ya zimba nga proposena nolunga awa okepapa so ana seke nga bitefuna kepeta mwasi ayeba ke nona olongwa noya kompati baboti nayeba ndimia baboti ni bandimi baparole baza dako bazina kuna bango mokoko na bango aza kuna bango mobalandela bakilo Nzambe apatise ngoi musoko ozali nzambe atango nyozo ozali nzambe atango yakozaka te ozali nzambe bisika nyozo ozali nzambe atango nyozo amoni ngai nakataka pongi 4h30 akei mona melule éternel pa ata apatise ngoi musoko mpamba te yebisaka nzambe kota na ndako na ngai mpo liloba na ye elobi te ma maison louer l'éternel nazalaki kotiaka yo na maboko ya nzambe nalobaki nzambe mona ya yaya nasaboni azwi mobali yango makambo abekionkio mpe azwi demi nakotia ye wapi mpo ngai moko awa papa esika ngai na kotia ya totolaka ben na mamoche na mabele vunga wana oyo bakanga babengaka vunga wana totia boye soko mbula ebeta awa tala mai na lopango nakumisi nzambe mpo andimi mobala andimi yo mpe baboti balobi toke nkoko ya general ngai nalalisa ye na vunga tala
ta eponze na biso mekolo nyonso ebimi ezala na moi mekolo nyonso ebimi ezala na moi bato ya nzela bayeba te soki bamoni boye wana te tolayelaki na mpoko ekolongo awa ekomi mbeto merci mungu njakumba azwa lokumu mpo namonaki ebandeli na zuko te grâce à toli na kopesa yo eza te ozo okende pa ya bato oyo oyebi te lolenge oyo ngai nazalaki kozala na yo awa kokende na yango kuna te nayebi tozala maona malamu ozala maona botosi obangaka bato yo oza be botosi lokola zipsi dengwa tengene na karine basonga kasi elaka moto kosimba te omoni moto alataki yo na ye elamba motema na yo eyinda te konyonga mpe te te alati ngai nalati boye te zala ndenge oza wana soki bapesi yo ojui otoyoka ngai olamuki ntongo nana baza na mona mosala yo olamuka twa mosala sala mosala bango baloba na yo te tika otoyoka ngai ntongo otima ya ti mama nasomba biloka desini mama eza fait quoi yo oyebi français te komeka makambo ya français te mpo bakoseka yo tanga na yo te yo bobengi ngala na oyo bayebaka yange oyo esambe yo oyo esambe yo oyo esambe yo ai monoko oyo eza pepele mpo na yo oyo eza fasile mpo na yo elobi yango bokende na français te sika kozala monoko baoba ote omonaki likambo ya bato oti songisongi ote omona kotiaka songisongi te esika okuti bato toli napesi yo te yango na misala moto nyonso mwana mobali nyonso yaya tata mwana mwasi nyonso mama moto andimi yo koloba te wi mpa bino banakisa ta bokoma komonaka wi lokola ondimi moto na ndenge ya botosi nzoka eza botosi te soko moto abengi yo ade présente je suis là abe oui maman oui papa abe eza botosi mpo ngai nakolaka na baswahili yango wana nayebi botosi wana oyebi mwana mobali emisi tiangala oyo aza na états-unis bango bandimaka obe abe kasi ye aza moulu baluka na baswahili bazaka na makambo oto oyoka ngai abe mama abe papa te soko babengi yo abe soko olingi otia ndenge botiaka wi wana wi mama wi papa moto abengi yo koloba te dina nazoya te moto abengi yo oyembango yoka nano likambo moto abengi yo bongo ojongosa mosala na yo mpo mbela baboyaka yango te soko moto abengi yo ntango mosusu abengi yo likambo ya kitoko to mpe likambo moko ya mbangombango kasi yo odilisi ye mo abenga yo obeti ye deja esi ndamba apambola yo na kote oyo oza mpona kokwa makambo na yo lukapo sua okende liboso kojonga nsima suki naona okino na salon patinguya osala osuki adefrise aplante okabelo. Là, je pensais à Kabelo wana que ce soit oya yo wale osela on essaie les soutiens à pesa ils en sont ça oui ils ont mérité à sika oh et en ce moment ils ont le beau kilo langai et pour kilo langai on mérité ba cadeau on va utiliser nanté et oh ils ont des lisseurs il va lisseur voilà parce que là on peut nous bon c'est pour toi dis grâce toyekoli lingala mbambo po tosola na yo po oyebi français te non ekoya akota cours d'histoire cours de langue bongo soki omoni général ya mobimba lokola ngai na mikilisi mpona yo seke nalengi yo oyoki mwana ngai mobali aya eloko te aza eloko te manso akozala nango ngani na kopesa oyoki ngai yo teya ye asala
nyonso oyo ngai nalingi bongo biso na yo bolingo makasi oyoki. Est-ce que comprendre papa mambalobi donc balobani kososola ososoli makambo papa alobi alobi te ya ye po papa azwi basa nini asala eza kaka mpo na esengo na yo ya yo na ye na mwana aza na libu ça va puisque boye na eloko te bino boye na eloko te non ngande na eloko chéri koki kobana na mama na bino nakolesa ye baboti na ye bandeko na ye banso bana charge na ngai oyo koloba te nandimaka koto tekaka mwana na ngai kobotama na ye mwindo na ye nandimaka te tozali mwindo kasiki mwindo na biso ozali bongo te okoyoka nalingi mpe yo nakobokola yo tata na yo mama na yo bandeko na yo bibwele na bino banso bino bozala bibwele yo oliaka soso yo tambola yo oliaka lipa te ngombe yo yebisha mama yo nini na mikitisa yo eza devoir na yo oza papa Teya, oza motema monene il faut kosunga bato lelo akoti na libota na biso kosunga ye akoti te azali na libota na biso azali akoti te ok merci mpona emoki oyoki mo ndenge asunganga abokolanga na libota linga mpe ya msipa abokolaka yo na libota na yo ok yams présenter chambre oyebisa hérité alambela eloko olingi biloko nyonso eza na cuisine bolole na ndako na yo oye matembele ayebeta ngulu te ayebi taba te matembele dina ye général ngana boma ebele général botesi nayi parmi bato baboma ye. Grâce, je crois que j'ai vraiment envie de dire. Je n'ai pas voulu te parler à la maison parce que maman Aza et puis papa Aza, tu vois, ça allait nous créer certains problèmes. Et puis, j'ai fait de mon mieux. Aux Arabiens. Alors, comment je fais de mon mieux? Les nouvellement, des fois, ils sont tristes, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de tu es une femme très ravissante, tu es une très belle femme pour moi. Comme la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, une bonne femme. Les hommes ont des lobbies. Moto azui mwasi ya malamu azui bomengo, c'est-à-dire azui bonheur la vie na ye. En tout cas, ma qualité dans le cas est pas basse, toi tu fais partie. Vous avez mwasi moko exceptionnel. Avec tes qualités, tu vas en pas mwasi mon soutien dans la carrière dans ma bonne. Cela confirme que tu as ma salle pour nous. Je suis solo dans parce que j'avais pas voulu oser paniquer et puis maman to papa bayoka et mieux ça vraiment qui to côté ngamo on a zaki vraiment désolé c'est mais déjà sur 3 mois ya ngoyo à peine ko banda kilo et puis makamba boyer comment on a des mois na ngaba bota matin en tout cas ça m'a donc on a là été na butu le quoi ça place au vendre na trop avant Zanazemi, Kozanazemi, mais après Kozanazemi, peut-être, soit une ambassade de grâce, pour faire ce soir pour rejoindre dans là. Mes parents ont décidé, on a voyagé, on a fait pour continuer master dans la Libanda. Mon diplôme à Libanda à l'étranger, c'est mieux qu'il y a plus. On a déjà un diplôme. Il y a D6, graduat, mais licence, et PZKT.
Alors je me suis décidé, bango le quoi bazoi décision, on a trouvé un bon. On a ken le poteau na ça la 2 ans, on a la master on a rapuna. Et puis je veux revenir. Si je reviens pas, n'attends on a kende na obenga yo pour rejoindre moi. Parce qu'avec à l'étranger c'est facilement trouver musala tant aussi si musala avec les capacités qui ont nazanango avec la possibilité ça dit la capacité intello nazanango tu na komi na poto c'est possible parce na travailler et puis nazo musala ba pesanga logement et puis ba pesanga carte à séjour na bango et puis nazo na mwasi nanga rejoindre nga parce que déjà permet la Kinshasa za kitoko et puis soit comme na poto et ça les qui tournent makasi tu vois non na koki jamais na bomba zemi parce que ba ko voyager non c'est ça non on a non beaucoup mon bébé qui va voyager non et le comment côté donc il y a moi et singa que non to na beti toto pour nous singa que non autour c'est ça je n'ai pas voulu te parler à la maison et puis je vais te un tour avant de quitter classe tout va dans sur la table na yeba te qui n'ont voyagé dans un passeport on a et papa 5 ans avant on a habité chez lui pourquoi j'ai mis yaki et puis celle qui va kenindi ba okiniwana tu vois moi je ne te refuse pas non plus ni ma fille je n'ai pas voulu na blesser auto na salon ma bémo sur la ligne basi mais ça tu n'as vu nanga yo da premier on a ligne au fond de moi et toi tu sais au fond de toi qu'il y a quelqu'un qui m'aime vraiment sérieux c'est Yams tala non linga te mubali mususu linga yo tu sais comment je suis jaloux tant même mubali mususu Simbaka une fois tu m'as parlé des receveurs moi à Simbayo tu sais comment on a signé grâce olinganga olingotikanga te pour voyager olinganga te mbebi bien nga na baparent ezala na obien te to naza lese na ndako wana eza mpona eno oyebisanga so otika oke parceke naza espoir lese nde naza lese yamsi mponi otika enonga te na continue bapasi na ngai pourquoi otikanga te mpo nini otika ngai na bana ngai azayenga mona azali libre oyo otikelanga mikumba presque olingo okende otika ngai sosisano je me rappelle encore le premier jour dans mon âge. C'était pas facile. Moi si moi na barrage na yo aux affaires. On a divergé. Grâce. Écoute. Moi, tu sais comment je t'ai montré dans le baril. Tu sais à quel niveau moi on a porté ma grâce. Tu sais bien. Écoute. Je vais dans le vanille une grâce. Écoute. Non, attends. Pourquoi balingi ko continuer médecine no kende na souhaité mais il va que tiki moi si bête Je ne refuse pas grâce. et oui bien quelles conditions tiki nga Occupation de mes analyses na mono jamolé. Tu sais bien. Moi je ferai de mon mieux grâce aux Arabiens.
place naokende nayebi te navanda na pari te navanda na poto te.
mboka ninazwa bachange naye ya zimba ye nga proposenga nolongwa awa nokepapa so nasekenga bite funa kepeta mwasi ayeba ke no naolongwa naoya kompate baboti nango bandimia baboti ni bandimi baparole baza dako bazina kuna bango mokoko na bango aza kuna bango mobalandela bakilo nzambe apatise ngoi musoko ozali nzambe ya ntango nyonso ozali nzambe ya ntango yakozaka te ozali nzambe bisika nyonso ozali nzambe ya ntango nyonso amoni ngai nakataka pongi 4h30 akei mona melule éternel epai ata apatisi ngoi musoko mpamba te yebisaka nzambe kota na ndako na ngai mpo liloba na ye elobi te ma maison louer l'éternel nazalaki kotiaka yo na maboko ya nzambe nalobaki nzambe mona ya yaya nasaboni azwi mobali yango makambo abe kionkio mpe azwi demi nakotia ye wapi mpo ngai moko awa papa esika ngai nakotia ya totolaka ben na mamoche na mabele vunga wana oyo bakanga babengaka vunga wana totia boye soko mbula ebeti awa tala mai na lopango nakumisi nzambe mpo andimi mobala andimi yo mpe baboti balobi toka nkoko ya general ngai nalalisa ye na vunga tala eponze na biso mekolo nyonso ebimi ezala na moi mekolo nyonso ebimi ezala na moi bato ya nzela bayeba te soko bamoni boye wana te tolalelaki na mpoko ekolongo awa ekomi mbeto merci mongo njakomba azwa lokumu mpo namonaki ebandeli na zuko te grâce ya toli na kopesa yo eza te ojo okende pa ya bato oyo oyebi te lolenge oyo ngai nazalaki kozala na yo awa kokende na yango kuna te nayebi tozala maona malamu ozala maona botosi obangaka bato yo oza be botosi lokola zipsidengwa tengene na karine basonga kasi elaka moto kosimba te omoni moto alataki yo na ye elamba motema na yo eyinda te konyonga mpe te te alati ngai nalati boye te zala ndenge oza wana soko bapesi yo ojui otoloka ngai olamuki ntongo nana baza na mona mosala yo olamuka twa mosala sala mosala bango baloba na yo te tika otoloka ngai ntongo otima ya ti mama nasomba biloka desini mama ezefe kwa yo oyebi vanze te komeka makambo ya vanze te mpo bakoseka yo otanga na yo te yo bobeni ngala na oyo bayebaka yange oyo esambe yo oyo esambe yo ai monoko oyo eza pepe mpo na yo oyo eza fasili mpo na yo elobi yango bokende na fansi te sika kozala monoko baoba ote omonaki likambo ya bato oti songisongi ote omona kotiaka songisongi te esika okuti bato salon Patinguya au salon suki à défriser à planter au cabello. Là je pensais à cabello on a de ce soir où il y a eu on sait la on sait les soutiens à ça ils en sont oui ils ont mérité à sika oh et en ce moment ils ont le beau kilo langai et pour kilo langai on mérité ba cadeau on va utiliser en thé et oh ils ont des lisseurs le ba lisseur voilà parce que là on pour nous bon c'est pour toi dis grâce
toyekoli lingala mbangu po tosola na yo po oyebi français te non ekoya akota cours d'histoire cours de langue bongo soki omoni général ya mobimba lokola ngai na mikilisi mpo na yo soki nalingi yo oyoki mwana ngai mobali aya eloko te aza na eloko te manso akozala nango ngai nde na kopesa oyoki ngai asala nyonso oyo ngai nalingi bongo biso na yo bolingo makasi oyoki est-ce que comprendre papa mambalo donc balobani kososola ososoli makambo papa alobi alobi teya ye o papa azo basa nini asa ezaka pour esengo na yo ya yo na ye na mwana aza na libu ça va puisque boye na eloko te bino boye na eloko te non ngai nde na eloko chéri koki kobana na mama na bino nakolesa ye baboti na ye bandeko na ye banso bana charge na ngai oyo koloba te nandimaka ko totekaka mwana na ngai kobotama na ye mwindo na ye nandimaka te tozali mwindo kasiki mwindo na biso ozali bongo te okoyoka nalingi mpe yo nakobokola yo tata na yo mama na yo bandeko na yo bibwele na bino banso bino bozala bibwele yo oliaka soso yo otambola ngombe yo oliaka libato te ngombe yo yebisha wama yo nini na mikitisa yo eza devoir na yo oza papa Teya oza motema munene il faut kosunga bato lelo akoti na libota na biso kosunga ye akoti te azali na libota na biso azali akoti te ok merci mpona emoki oyoki mondenge asunganga abokolanga na libota linga mpe ya msipa abokolaka yo na libota na yo ok yams présenter chambre oyebisa hérité alamba eloko olingi biloko nyonso eza na cuisine Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qui est important? Est-ce qui tous échappés dans la général? Là, tout bien. On continue au fond d'avoir si vous avez bien assez. Et toi, tu crois qu'il se passe hier en ça? Ce qui a eu qui cause le problème dans ces moments-là. Ça devient un souci à moi. Moi, t'as ça, les bons. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Nous devons avoir besoin de on a moins de pas. Ça tout. Le mot n'est pas dans le ça tout. Nous avons bloqué piso de bail. Donc, on a six coups. Et ben là, je suis maintenant ton frère. En tant que frère, il a normalement à comprendre la douleur na yo, ma passion. Et en plus, je te comprends. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît. Aujourd'hui. Est-ce que c'est maintenant que je me suis sacrifié pour rien? J'appelle ça normal. Et je risque qu'on a un qui ça où il a nous commis dans danger. Où on est là chaque jour. Grâce. On komona na basonte mpona yam alokela etansilaka nde mambuni sikaki eza jour oyo nakenda priere te nde nakuta na yam te
nasufre na zemi. Nazatanga moko na misala nga dana onyokama. Na misala nga dana souffrance ya mokili oyo. Lelo nakomo souffre boye. Andimi eza nango la na se. Mais na baniveau te. Hérité. Nayebi te soki okomprendre ngai. Kana zatanga ngome na zemi. Kapesa zemi ya ndembi. Nasali papa na nini ngaka nasali lisumu nini onga nasali bango mpona koma ntina niveau sali nini nasite nyosonga nasite nasali nini erite nasali nini. Continuer puis quand sous un souci à moi au moins moi tous on m'a souci les amis toi avancer déjà bon là dans l'alliance aux appels à la donc pour continuer pour vivre dans le passé on doit se détruire pour me ça va bien et je ne suis pas là pour ça je ne peux pas te laisser et te voir te détruire. Maman, comment vous dites que l'on a la souffrance, jamais. Alors, maman, n'a la couvert. On dit que maman, parce que l'homme a la ratine à mon kilo. On a souffert à la carte. C'est comme ça. C'est comme mon condini. C'est juste pour un moment. Nzambe na likolo omona souffrance na yo. Nzambe abate yo. Nzambe ne mutu épargné yo. Yana mutu mote na mokili oyo. Yana mutu mote na mokili oyo andima koma fugitif. Andima vie na ye koma na risque. Akobima libaba babete masasi baboma ye. Mais ceux qui nazwi risque wana yaka na fox moko. Yaka na mutu moko akotinda nga na sala ngo so nzambe te. Nasala ngo na propre volonté na nga te. Eza nzambe nde mutu akotisi oyo nayokaki mpona sala ngo.